Papa oyo ayaki pasukola ngai o nasala okisa bokoko lokolo kufeli mwana nasukola yo papa amemi ngai na kekoso atie mai azwi bakisi na ye asimisi ngai na maboko mokongo papa wana azwi eloko na ye azokotisa na ngai na se azopakola ngai na nsima mokongo kino nalala ye ndenge tolalaka mwasi donc nazwaka nzoto yanga mobali nazopaoleka na nzoto esili alati bilamba ayebisi ngai aluka liboso abaluki liboso ntango alinga akotisa ngai ekomi ya boye alobi te bandi kopakola ngai liboso na ngai ya mwasi azopakola ngai azozwa motakala na ye azopakola ngai liboso eloko na ekota epa na ye ekotaki te ye mpe aza mosika te ye moko ye wana ekotaki te aza kotiani na pembeni bonganga Europe, Afrique, Amérique. En ce moment, il y a un vent de réveil qui souffle en France pour impacter et changer les vies de tous ceux qui croiront en Jésus-Christ. Le temps est arrivé d'expérimenter les signes de réveil par le biais du Saint-Esprit. Briser les consécrations maléfiques, briser les autels territoriaux, c'est délivrer des jougs et de liens ancestraux. Que le pouvoir de toutes les sémences maléfiques libère ton corps. Tu ne peux pas supporter l'onction qui te touche. 1, 2, 3, 4 fois. Sur ce, le ministère de premier-né inscrit dans le ciel pique en sigle avec le prophète Zico Strong Esaïe lance une opération spéciale dans l'objectif d'établir bientôt une église locale en France. Votre contribution pour que l'évangile de Jésus-Christ continue d'exister est la bienvenue. Esprit de mort, je te chasse dans le corps de ma sœur. Sors. Comment participer pour l'œuvre de notre Seigneur? Voici les coordonnées. Notez bien, vous êtes libre de contribuer à la hauteur de vos moyens. Pour plus de précision, voici nos contacts. Une garnison de prophètes qui iront de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle est déjà là. Bien-aimés, sachez-le bien que Jésus-Christ est à la porte. Shalom. Le sang de Jésus te lave. Le devoir nous appelle, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Et comme je vous ai toujours dit, vous avez choisi NTV comme étant une chaîne d'attache. En tout cas, vous ne serez jamais dessus. D'ailleurs, téléchargez aussi nos applications afin de ne pas rater. Parce que nous avons également Nouvelle Tendance FM, qui est notre radio. Nous avons également Nouvelle Tendance Télévision, qui est notre télévision web. En tout cas, téléchargez cela et vous ne serez jamais déçus. Abordons le tout premier point, c'est la fondation Ndele au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur. Vous savez, à travers cette opération, pour vous qui êtes sensibles au cri des détresses, Binoba Oyo, Boebi, vous aurez un motema à soutenir, Binoba Oyo, Boebi, que de temps à autre, vous vous démerdez pour le bien-être des autres, en tout cas que Dieu vous bénisse. Nous avons des enfants qui sont orphelins de père et de mère, qui n'ont point des parents, et qui n'ont point de famille, c'est-à-dire que Oming Baza et Panabisu Zali, qui papa Azate, maman Azate, Yaya Azate, Noko Azate, Tata Mwasi Azate, mais à travers Oyo Ndambo, Bino Boko, Nzamba ko toucher Bino pour natina ko sunga bango, Bana Oyo, et ko assurer Vina Bango et surtout les études. Et Nzamba ko pambola Bino. Vous en avez besoin, Oyo de Bana Oyo Baza, ya Basi Baza Wana, au sommet la bango machine à coudre, il y a broderie, il y a surfilage, pour permettre Bana Oyo intégrer dans la société et aux malamu. Parce que vous savez, Bana Kozelo ko koli eza malamu. Kozelo ko père kolata eza malamu. Mais encore c'est plus mieux, et c'est plus mieux ceux qui bana olelo ba intégrer dans la société, ba yekoli métier, ou ko permettre bango lobby ba se prendre en charge parce que à l'orphelinat c'est bien, ba se sentir à l'aise, que non à 10 ans, baza bien, à 15 ans, baza bien, à 16 ans voire même 18 ans. Mais lorsque ces enfants traversent l'âge de la puberté, bazo avancé 18 ans, ba qui vers 18 ans, bazo mata, ba qui 13 ans, 14 ans, comment on se découvrir, alors comment on se sentir mal à l'aise, on a qui na katia orphelinat.
Mais or, ceux qui tu aider bango, tu éduquer bango, tu sungi bango surtout ba intégrer la société, ba yiko la métier et ko permettre bango ba comment se prendre en charge, mais d'un jour à un autre ba occuper ko ou azuper place naie, azungeli vinaye normalement. Alors nous allons parler plus en image et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe o sali yango zamba pambola bino. Merci beaucoup. Une nouvelle opportunité avec Toronto City, comme Tote Koloba dernièrement. Ah, on en a besoin, on m'appelle Lopango, on en a besoin qu'on m'appelle papa, to maman Lopango. Il serait mieux, yo, quand en contact, na bande ko bazali. Ah, on peut permettre yo, ou bana kozwa quand même ma belle na bisika malamu na kati ya cité moderne Toronto City, où ils allient kozwa na commune ya Maluku. Tout là la publicité. Nini lisusu Toronto City VIP de Maluku lisusu banaki bana braza pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu. Toronto City VIP de Maluku ye wana po na bino ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya papa wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko. Toza 5 minutes ya mai atuni tala lo bansa mutema toko koma place oza ndenge nini ye tolonga kolongwa place Lazare fiomo na presse to pasola nzela tala ngai muninga mbongo mukie menavanika wana 20 sur 20. Olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku eza simple. Benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Ici, je crois que j'ai un sujet que je vais aborder tout à l'heure. Avant, il y a quelques images à l'appui. Et je crois que c'est avec beaucoup de regrets que nous sommes en train de constater cela parce que nous recevons de temps à autre appels, les ailes belé. Ah ouais. Mais c'est que j'ai toujours dit dans la bande d'économistes, papa, maman, vous savez, nous faisons la télé. Nous sommes à la télé, alors à la télé, ceux qui viennent comme étant clients ou qui viennent pour, en possession des matières
au baya kanango vers biso pour baya ko transmettre pas na bino. Très souvent, ils ont une autre image au baya la biso. Lorsqu'ils viennent déjà na bureau te recevoir bango, lorsque tu as ça l'échange na bango, vous verrez, ça dit mon tuyau sur toi la kaka sérieux. Mais après qu'on découvrir toi tu poser acte ne to yeba ke o azali malamu to azali mabe et vous constaterez que c'est là que au moins ton sous va les karasus awate parce que tu ko constater après tant bino bozo benga boko yebisa biso makamu susu ezo sunga biso pe to yeba ndenge ni toki ko mettre bango à l'écart. Il y a des gens au bando le capé ba futa biso bon. Mais lorsque tu pona ko sikoluka ko tsala eloko ya malamu pona bino to boya pe bande kwana baleka awa. Je vais prendre quand même un exemple. Parce que dernièrement, j'ai reçu plusieurs appels à ma maman pour me dire que non, voilà, il y a certains serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui passent sur Nouvelle Tendance Télévision. La première des choses, quand tu l'appelles, il y a Bani Nayodanu, puis Sangaïnanu offrande. Et les offrandes, les alliés offrandes, les alliés kokate la moto. Vous savez, aujourd'hui, il est très difficile à couiller Bamoto Mabé. Puisque actuellement, il y a des voleurs en costume, en costard, cravate, baza. Pour découvrir bango, il faut nécessairement, après avoir posé l'acte, découvrir à Oyo, Azali Mutumabe ou Azali Boye. Et si Dieu a sali grâce à occupé qu'on révéler que Mutu Azali Malamote, Mutu Azali Mabe. Mais tout ça, on a bien surtout, Bozala vraiment, tout ça, on a bon pour te mettre un peu qu'on mettre fin à Makambo, tout ça, qu'on vivre actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame m'appelle pour me dire que non, voilà, Bazo Sengabiso Bongo. Mon sel Nazab, un vrai, je dis bien, et je pèse bien le mot, un vrai serviteur de Dieu ne peut jamais, Moutoua Bengio Malamoko, ou éviter ce qu'il y a qui, ou éviter ce qu'il y a qui, du coup, il va nous Senga Bongo. Ça, c'est pure et simple escroquerie. Du coup, il faut découvrir, il faut que Oyo Azali faux. Il n'est pas de Dieu. Oui, il y a une différence entre Bassan, Moussel, Nanzambe et Marabout. Tout ça, ce sont des charlatans qui font ce genre de trucs. C'est-à-dire que yo, oye, bah, que non, il faut montant X et Y en échange, n'a bien miracle. Et je poserai la question, bino ba tout ça déjà 500, 600, 700, 1000. Avez-vous déjà vécu miracle au travers Bandekouana? Donc, des fois, une fois, et on arrête. Il y a de vrais serviteurs de Dieu. Puisque nous parlons des faux, c'est parce que les faux sont tellement ébellés, mais le vrai, c'est juste un échantillon. Mingi va les canopé na TVT, mingi balinga va zapé na makoki pété msousi ya koleka na télévision, mais ce sont des gens qui craignent le Seigneur, ce sont des gens au batambolaka nabo na kobanga nzambe, ce sont des gens baza vraiment na kati ya nzela oyo ezali penda ya malamu. Il serait mieux mutu na mutu azala prudent ya koyeba nani oyo ozali ko fréquenter. Donc comme ça le dit que non mutazo senga mbongo et puis azola bien que non Coca-Cola té soit 600 euros to 600 $. Vous savez, j'ai toujours dit une chose, vous savez, bandeko ba na mikila poto ba contredire ngate bato wana mikila poto vie eza pasi mbato ki on dit maté. C'est vrai qu'au Congo la vie aussi est difficile, mais eza ndenge moko na bandeko ba na mikila poto té na ota ko bisa ndeko moko obiso ndeko aza na poto atindeli 20 euros. Il y a des gens qui vont travailler même à place par heure, ils n'ont même pas 20 euros. Un sous 13 euros, un sous 10 euros. Mais ceux qui ont 30 euros. Donc, dans le si ils ont la moto, par exemple, le moto a la même chose dans l'hôpital. Si le moto a la même chose dans la place de sécurité. C'est-à-dire que le moto qui est moto a appelé sur un bon monaï ou a téléméli pendant 2 heures du temps debout. Et cassé et bouquer mon Congo. Je dis bien 2 heures du temps à Moutouana. Azui à Pessio. Des fois que tu y as ni de konaï, ni membre de la famille. Mais dans mon thème, malamu Azui à Tindelayo. Et des gens qui viennent vers vous, ils viennent parce que bazan a besoin, il y a l'obiko. Ils ont des difficultés, ils ont des problèmes, bazan a peut-être à Kosambelate, Kayou, Kotoyo, Amata, Akita, ba facture et paille. Mais tant que Azui à vers eux. Tout ça là-dedans mon thème malamu wana kolba que non ndeko aza ndeko na ngenga yeboye na meka atako sungai. Tu n'as pas encore prié, tu demandes l'argent pour les services ba pession bon depuis ozo mbongo ya bato oyambaka lisusu appel te okomi ko kima moto wana na appel et le jour où la personne tombe sur toi, tu demandes encore que moto wana pesa son bon parce que moi non a kokufa.
Comment est-ce que les gens peuvent être sans cœur comme ça? Si on a zolo baboye, yo Alain, au côté la bango, yo ça aux autres détruire basal nanzami. Qui est vrai serviteur de Dieu? Est-ce que basal nanzami nyo soto balekaka? Ah, vous m'avez déjà vu nganaya nazoya pona ko détruire bango. Je n'ai pas intérêt. Mais lorsqu'il y a escroquerie, moi ça me dérange. Ça me fait très mal. Tout ça, on fait na mon anenge, toujours kemba kutu pour laisser ta mon amoko. Mais tu vas prendre comme ça, mine de rien, tout le monde boye. Après les gars qui ont une émission, aller au 600 €, au 500 €, au 1000, battu à 2000 baza, battu à 3000 baza. 3000 $, ils allaient mbongo ya lopango. Ah, on a qui ça? 2500, ils allaient mbongo ya lopango, même 1500. Il y a des endroits où, avec 1500, aux yeux ma belé na yo. Donc, quand tu as mbongo qui kopé ça yo, il y a garanti à ma belé place où qui faire la vie na mobimba. Yo aux yeux en au lait en. En échange, au lieu de lui rendre service et pas un décoana, tu ne fournis aucun effort au bandit qui maillé. Après au rôle non, yo serviteur de Dieu. Ba lobela yo oté ne touchez pas mes rois. Je ne sais pas contexte ni no lobela maramboana. Je pense que ça lié intimidation tout simplement, toi intimider bango pour si on a un baby qui va babangaka. N'impliquez pas Dieu dans makambo oyo azana katité. Soit utilisez votre propre nom au lieu d'utiliser le nom de Dieu. Nakati lo mo bi que non ah ouais c'est ce que je suis en train de faire, Dieu n'est même pas là. Nzambe azate, Nzambe pratique attaque c'est-à-dire attaque l'autre yango kututé. Tu montes un jeu. C'est ce que je dis toujours, soyons aussi sensibles. Quelqu'un qui t'appelle, qui te dit, écoute, je sais qu'au traverser un moment difficile, nani parmi nous soit traversé un moment de difficulté. Ça, ce n'est pas une prophétie. Ça n'oriente pas, ça ne garantit pas. Tout le monde a dit que nous sommes aboués. Nous avons dit que nous avons un souci à la famille, nous avons un souci à la famille. Qui d'entre nous a un souci à la famille a été? Ça, c'est ce que nous vivons tous. Ça n'a rien à voir avec la prophétie. Nabi ki yende zana, nabi ki la poto, ozali ko souffrir, ozomi tuna nini oki ko sala po obongisa vie na yo, nabi ki la poto obeta mutu. Effectivement, ceux qui vivent en Europe, je pense que la majorité, ata soki 75%, bazawana mingi bazaka na ba traverser un moment difficile. De fois ça la kayu mais kayu na sepela ane na ngote. Mais le coup les aka conjoncture, c'est la vie qui lui impose. Moutaza censé à respecter, à l'andelango, accepter les conditions les conditions qui lui imposent le milieu où Azali ko vivre. Ce que tout le monde doit faire, c'est la caillou. Autour de nous, combien de personnes vont se péler, dans le salon, va et bien là, on va voir que non, va se péler dans le côté. Mais comme c'est ça, c'est ce que la vie les impose. Baza censé obliger ya ko landela bongo ko respecter pour permettre mutuana et bana ko vivre. Faisons très attention. S'il vous plaît, exalaté parce que Nouvelle Tendance Télévision. Moi, j'ai toujours dit, nous déclinons toute responsabilité. Un serviteur de Dieu vrai, déjà au départ, quand tu l'appelles, il ne peut jamais te demander l'argent. Il peut s'en passer à la offrande. Mbalamoko ça la offrande. Moutouazan est le côté, moutouazo azokemba bossali service et le remonte. Et je pense que l'offrande là, ça vient après. Même la motivation moutaza nango et qui pousser moutaza la offrande parce que azo mona non moto azo kata pongi na e azo se sacrifier pour ngai azo assister ngai toujours bonana et longo moto qui kozala sans que tu demandes à se sentir touché à cotiper à sali offrande à pesio au lieu de monter un truc qui n'a rien à voir na makambo oyo tokoki koloba. Je pense que o nazolo ba ndeko ezali motuya koleka. Il y a une vidéo qui m'a inspiré. Puisqu'à Kinshasa, nous sommes en train de vivre les choses. Vidéo écoutée à Pébisso, parce qu'il y a plusieurs personnes au Bazan Akatia Magambo. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui prétend être marabout pour soigner Moisi Abatou. Boyoka Magambo Oyasali. Et aujourd'hui, ce sont des choses que nous sommes en train de vivre dans des églises. Quelqu'un qui vient pour prier et comme tu as un service moto au sala. Il faut na wendro na huile. Longola bilamba na pakolo mafuta nzoto mobimba. Moi si ozolingo pakola mafuta nzoto mobimba, moi si na yote. Moi si a moto mususu, mais yo oye na méthode, tout ce que les gens utilisent, c'est marabout utilisent, c'est ce qui t'ensuite tu amènes et pas bande quoi. Je crois que tous à la prudence Eleka. Prudence Eleka
ekosunga bandeko osunganga osunga yo ekosunga bandeko nyonso tout oyo bazaka na habitude bazaka na système wana ke onaza nango na sala boye pour lobi nanga pe ezala malam. En tout cas, je crois que c'est très important. Je crois que nous allons nous séparer avec ces images et prochainement, merci, au revoir. Nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, Autre Radio. Nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, Autre Radio. Kenona la yende to la mwasi donc nazwaka nzoto nga mobali nazo pauleka na nzoto esili alati bilamba ozwi peni na yo ozo pakolela nzoto wala bonganga eloko ne kota pa na ye ekota kite ye pas za musika te ye moyo wana ekota kite aza kutiani na pembeni est-ce que bonganga ni basalaka ozwi peni ozo lekisa likwa mbali ezaka peni wana selo yo moko ezaka ndenge wana ezaka bongo te ezaka ndenge na te bakangi papa oyo asali yo ni bato na ye papa oyo ayaki pasukola ngai oyo nasala okisa bokoko lokolo okufeli mwana nasukola yo papa amemi ngai na kikoso atie mai azwi bakisi na ye asimbisi ngai na maboko ayebisi ngai epesa ngai masuko na yo ape mokongo papa wana azwi eloko na ye azokotisa na ngai na se azopakola ngai na nsima mokongo na nsima masuko ayebisi ngai aluka liboso abaluki liboso ntango alinga akotisa ngai ekomi ya boye alobi te kibukoko na ngai fo nasala yo boye mpo nalongola milimo nyonso eza na kati na yo eya na nzoto na ngai moko nde nakende kobwaka yango alobi te bandi kopakola ngai liboso na ngai ya mwasi azopakola ngai azozwa motakala na ye azopakola ngai liboso ntango asilisa yebi zwa liputa lata nabimi alobisa liboso yaka bima mutakala nabimi mutakala azima ye abwakelinga alobi zwa liputa nazwi liputa mai nayebi te lokola nazalaki na mai na nzoto mpo mai wana ezalaki na basa banda kosokola ngai azosopela ngai na nzoto sikoyo ayebisi ngai azwa liputa nazwi liputa na lati azima ye abaluki na nsima ndako abandi kobwaka mai abandi nayebi na ngai te papa liboso na nasalela yango nabela na ngai mala te nauti kokufela nde mwana ye moko moto ayaki na ndako ngai nakumbaki na epa na ye te papa ngai nayebi oyo atiki na nzoto na ngai te na miniti oyo ngai nayebi te nakibukoko na biso mpe tosalaka mpe bongo te yango nakenda koyebisa mobali na ngai kenona lala ye ndenge tolalaka mwasi donc nazwaka nzoto yanga mobali nazo pauleka na nzoto esili alati bilamba ozwi peni na yo ozo pakolela nzoto wala bonganga eloko ne kota pa na ye ekota kite ye pas za musika te ye moyo wana ekota kite aza kutiani na pembeni est-ce que bonganga ni basalaka ozwi peni ozo lekisa likwa mbali ezaka pe ndenge wana selo yo moko ezaka ndenge wana ezaka bongo te ezaka ndenge na te bakangi papa oyo asali yo ni bato na ye papa oyo ayaki pasukola ngai oyo nasala okisa bokoko lokolo okufeli mwana nasukola yo papa amemi ngai na kikoso atie mai azwi bakisi na ye asimbisi ngai na maboko ayebisi ngai epesa ngai masuko na yo ape mokongo papa wana azwi eloko na ye azokotisa na ngai na se azopakola ngai na nsima mokongo na nsima masuko ayebisi ngai aluka liboso abaluki liboso ntango alinga akotisa ngai ekomi ya boye alobi te kibukoko na ngai fo nasala yo boye mpo nalongola milimo nyonso eza na kati na yo eya na nzoto na ngai moko nde nakende kobwaka yango alobi te bandi kopakola ngai liboso na ngai ya mwasi azopakola ngai azozwa motakala na ye azopakola ngai liboso ntango asilisa yebi zwa liputa lata nabimi alobisa liboso yaka bima mutakala nabimi mutakala azwi mai ye abwakelinga alobi zwa liputa nazwi liputa
liputa mai nayebi te lokola nazalaki na mai na nzoto mpo mai wana ezalaki na basi abanda kosokola ngai azosopela ngai na nzoto sikoyo ayebisi ngai azwa liputa nazwi liputa na lati azwi mai abaluki na nsima ndako abandi kobwaka mai abandi nayebi na ngai te papa liboso na nasalela yango nabela na ngai mala te nauti kokufela nde mwana ye moko moto ayaki na ndako ngai nakumbaki na epa na ye te papa ngai nayebi oyo atiki na nzoto na ngai te na miniti oyo ngai nayebi te nakiboko na biso mpe tosalaka mpe bongo te yango nakenda koyebisa mobali na ngai. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, nakopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino.